mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Ngai wana ye lisusu na émission na biso tolinga na biso. Ba maman, ba papa, merci mingi. Pesipino merci. Ndenge bo landa kanga, ndenge bo tala kanga, ndenge na kota na kati ya bandako na bino. Merci nzamba pambola bino mingi na ye lisusu. Na ye lisusu ngai. Mama ni na émission nanga na yesu kosola na bino. Na ye kosola na bino. Na ye ko pesa bino lisusu. Lisolo mususu. Mikolo nyoso na attaquer ba papa. Lelo yo na kolobela ba mama moki. Tozonga sona ba papa. Po tozama makambo mingi koloba pa na papa. Po ba papa baza ba responsable. Baza ba devoir mingi na kati na vie na biso. Donc tozonga la papa. Mais lelo na ye kosolola na bino po na ba mama. Mama. Moi c'est libala. Na moi si oyo na na balate. Différence eza makasi. Moi si oyo na na balate. Oyo na na balite azoluka libala. Aza na comportement mususu. Oyo sa bali. Akomi moi si ya mutu. Akomi na comportement mususu. Makambo tozo mona lelo oyo. Makambo tozo mona lelo oyo. Ezo kamusa biso. Mamsu ba koloba nanga ezaki makambo kala. Tozaki komona ngo petanga kala. Mo ya lelo yo na monde ya monde internet. Ekomi mawa mingi. Mwasi ni bala. Akomi kolata lokola mwasi o nano balate. Tozomona mwasi ya mabala. Akolata bilamba mabele nyoso libanda. Alobiza sexy. Akolate lamba mipende nyoso libanda. Mama, soki obalite. Tolobi note ke soko balite lakisa mipende. Te fout obulata desa olata bien olata normalement. Po mobala linga yo, ozana besoin to kamata mabele nyoso tika libanda. O kamata mipende nyoso ba biso ba kuma kolata jupe ko mona jupe mokuse awa. E uchi wapi? Wapi? Mama, yo mwasa libala. Libala utare pa nzambe. Nzambe mutapesa libala. Bato basi mingi baza libanda bazoluka libala bazozwa libala te. Basi kitoko. Owe bazana makambo nyoso tu. Bazoluka libala bazozwa libala te. Mais mama yo nzamba pesi yo libala. Babali yo, bavandisi ba boti, ba peseli yo mbongo. Maman ba côté ya maman no balembo, côté ya papa balembo, ba kabolimbo, ba meli masanga, ba lati ba costume. Okomi ya mutu moko. Bali oya bali yo. Uzana droite. Oblata elamba. Mabele nyoso libanda, mabele oyo ya papa. Puisque ba bali yo okomi ya papa. Ma soki mo attention, soki mo bali na yo pesi autorisation. Alobi que to bimina yo na lingo tika mabele nyoso libanda na lingo tika mipende nyoso libanda wana za ndenge mususu wana za shwa ya bilomba ina mobali no boyokani mais na ndimite ke mibali mingi balinga ka soka bimina mwasi na ye mwasi tika mabele nyoso libanda alata ndenge bakongo bako bipe soko ko bipe akamata makolo nyoso libanda po mibali nyoso bamona kaye na balabala e biloko ya papa e koma exposer na libanda na ndimite ke mobali moko alingaka ndenge wana mais ba mibali mususu bayokana na basi na bango ba permettre basi na bango wana ya kamususu mais cas général oh ba papa abali mwasi na ko ndima te mwasi na s'exposer s'exposer kamata nzoto na tika mo libanda akamata makolo na tika mo libanda makolo na nzoto eza ya papa
mama kamata ngo tika ngo libanda na kata chambre yo na papa na yo. Yo na mobali na yo. Okoko tika ndenge olingi poza yo na mobali na kati na chambre. Mais na libanda te. Na libanda pourquoi? Oko tika ngo libanda po mibali musu batala yo. Oko tika ngo libanda po balula yo libanda. Donc balula yo donc otondité. Donc ozoluka. Lokwa makambo siko kuma ko bipé. Donc ozo bipé. Mama. Soko so bali obali. Obali ozamu mwasi ya mutu moko. Ya mibali ebelete. Potango baba bukutanaki na mobali na boyokanaki. Tango alobaki abala yo oboyaki te. C'est que mon aki yazala akokana kina yo bokokana bizaleli. Okoko vivre le quoi moi ça za liberté. Okoko tika nzoto na libanda te koza okomi ya mutu. Komi ya mutu ya mobali na yo. Babele wana okotika libanda te. Okolata normal. Pekisi okolata décolleté te mais décolleté comme ati ba mona mabele nso libanda wana. Te wana bongi na basi ya mabala te. Wane buna basi to monaka. Oyo to monaka na banzela. O ba telemaka. Ba tika kanzoto na bango nyuso polele. Po mibali ba landa bango ba futa bambongo. Basi o ba telemaka on to monaka bango kuna na kati na ba soki wapi ba kino telema ba tika kanzoto ba lobi ba sexy mobala zole kamoni afuti. Mais yo oza mobali oza mwasi pardon ya mutu. Ba bali yo ba peseli yo mbongo. Eza lisangote ba peseli mbongo mama. Donc nzoto wana ba peseli yango mbongo. Elingo lo bate koza esclave non. Ba honorer yo. O koti na ndako papa. Eza ya nzoto na ye. Oza na droit ko exposer ngote. Oza na ko droit ko landa ba mode zo bi masikote. O ba koma ko lata mabele nyoso libanda. Ba koma ko lata mipende nyoso libanda. Nzoto mama nyoso za libanda exposer. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Ba mama nzoto na biso omoni nzoto ozo mona basi eza na valeur eza eloko moko eza motuya ba roi ba fuka makana likolo nzoto ozo mona basi ba président ba fuka maka bongo yo moko mama soko pesa mo respecter nzoto na yo ndana ko pesa mo respect ozalo bala te nzoto il faut pesa mo valeur. Il faut pas s'en respect. Oko bimiko e comme eloko moko akusaka na ngote. To kuma ko mona leluyo ba mesusu ba kuma ko kamata ko exposer nzoto na kati ya internet. Mama. Ko exposer nzoto na yo ya basi na internet. To ke yu wapi? Tozo kende wapi ba mama tozo kende wapi? Tozo kende wapi ba mama? To telema, to lamuka. To tika bozoba. Po mama makambo yozo sala soko yo sabo mwana nazo mona akolanda ngo makambo yozo za akolanda te biso tozana ba coutume na biso tozana ba mœurs na biso mindele pe bazana ba coutume na bango bazape na ndenge na ba mona na makambo bazana ndenge na bango pe ko vivre biso soko kolanda bango te tokozwa oya malamu ebongi na biso oya mabeto tiki kotika mabele libanda wana ya biso te. Kutika nzoto libanda ya bisote. Mwasa libala il faut bokesiniza na mwasa ndumba. So mwasa libala azana bokesiniza te na mwasa ndumba bo. Siko toke wapi? Siko sans sa mariage za wapi? Respect à mariage libala za wapi? Libala nzambe mutapesa kango. Libala utepa nzambe. Il faut honorer libala, honorer penda kuna honorer pe mobali na yo. Oko exposer nzoto na yo te pona bato nso batala soko olati bongo tele obimi bato mibali bazotala ozo sepela yo kasi mibali wana bazotala po leki basi nso na kitoko obe bazotala yo bazomona yo deja na mbeto na bango bazomona yo deja na mbeto na bango yo zomona bazotala yo bazolula yo te kanisa makanisi mabe yango netina bato lelo bakenda na babuzoba. Yango muna ba mama musuba sala ba buzoba. Yango muna ba papa musuba sala buzoba. Pour la nini? Pour poser ko s'exposer mingi. Vraiment na beti c'était pour nango ba mama. Pour to tika makambo wana. Différence il faut entre moi célibataire na moi soeur ya ndumba. Ba jeune fille bazana ndenge na bango azoluka mobali
asa na ndenge na yakolata toko ko comprendre ce bon toko comprendre que atika atamola mutaka soki non na balite azuluka eza ndenge mosusu ele kapete mais yo bala moi c'est moto madame intel pona ni batiaka kombo madame intel poni oyaka na kombo no babo ya makayabo babala ki okuna na libota na ote poni okamata kombo ya mobali na yo oli porte babenga yo madame makayabo babenga yo madame pondu pona ni po komi ya pondu abongo sukoyo komi ya pondu olingo vivre kaka lokolo za ya makayabo toke wapi bande ko ngai tozo kende wapi ba mama kombo lokumu mama kombo ya respect. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo akita ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer, il fallait te fêter. Pour te faire. Aussi mis le colo. Membre, aussi membre supérieur. Voilà le colo. Oni. Oh, cadeau na mena ki. C'est la TV. C'est là. Omoni olongoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotela di ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, obi na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo li. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Maman, différence faut zala. Il y a moi c'est bala, na moi c'est ou ya balati. Différence faut zala. Na comportement, na habillement, na ndenge ya vivre, na sagesse. Na kobate la mbanga, kobate la monoko. Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Kobate la monoko. Na comportement moi c'est bala, il faut différence ça na moi c'est balati. Ce qui différence c'est zaté. Et ça m'a trop. Moi c'est bala, ça moi c'est ou ba couper c'est respect. Ba couper c'est respect na tenue na ye, tenue ndenge na ko telema, ndenge na ko ya ko vanda, ndenge na ko tambola, ndenge na ko vanda libala na ye. Ce qui a bimi na mobile ndenge na ko se comporter, ndenge na ko loba. Il ko zaté ou bimi na mobile no ko vanda bobo. Non maman, non. Non, parce que bako yeba yo na malobo yo zobimsa monoko na yo. Bako qualifier yo na monoko malobo yo zobimsa monoko. Différence il faut ezala ba maman. Différence il faut ezala na moi so ya bala na moi ça balate. Accoutrement. Makambo ya sexy. Sexy wana eza pona bo balate. Sexy eza pona bo bala o babala sexy bako sala sexy na kata chambre. Na mobile na ye sexy wana ko laksa nzoto de na mobile na ye po sexy wana eza ya mobile na ye eza mobile na ye eza pona bato balabala ba mona te eza pona mibali nyonso na balabala ba mona te
eza mpona mibali nyonso na balabala bamona section te sexy na yo toboyi tozala sexy mais sexy na ndako ya libala na kati ya chambre na mobali na yo mama bazopenga yo mama kombo ya respect mipesa respect pesa mobali na yo respect kumbisa mobali na yo mama donc lelo lisolo yango wana nayaki na lisolo wana mpo tozomona mingi tozomona ezosala mawa makambo tozomona ezosala biso mawa biso bamama makambo tozomona mpona bana na biso baleki na biso bandeko na biso ezosala biso mawa mingi yango nomoni naye mpo tosolola yango naye mpo toloba yango omona le mosusu moto le mosusu azalaka azosala likambo azoyeba te akose rendre compte na likambo azosala azomona le mosusu monene likambo wana te le mosusu ayoki babeti lisolo na yango akoki comprendre bo ndenge na se comportaka boye eza mabe ndenge nazalaka so nalati boye nakolata jupe ya mokuse eloko naza mwasi ya libanda na so nagumba mbonzoto nyonso na libanda nakolata eloko décolleté mabele nyonso na libanda naza mwasi ya moto naza kosepose nzoto le mosusu soko oyoki ngai mama olobi donc nasalaka mabe tika na mekana kokorige na pete nyonso na bolingo nyonso bamama nayaki naye na lisolo wana nzoto na biso ozomona mama nzoto na biso eza na valeur ebimisa yango moto ebimisa bapapa oyo bango oyo ezomona bango mokili oyo biso bamama donc topesa nzoto na biso respect topesa nzoto na biso valeur mpo te nzambe apesaka biso valeur nzambe amonaka biso apesaka biso valeur mingi donc biso toza na valeur motuya na miso ya nzambe biso moko nzoto na biso topesa yango mpe valeur mpo bapapa basepela mwasi na nga mwasi ifo mobali azalaka fier na ye na mwasi na ye aza fier na mwasi na ye donc bamama merci mingi lokwa boyoki nga soki nazalaki trop dur bolimbisa ngai mais na bolingo nyonso na pete nyonso eza na cadre ya otolinga na biso nzambe apambola bino mingi na ndenge bovandaka malamu na ndako na bapapa na ndenge bolataka malamu na ndenge boza na bolingo mingi nzambe apambola bino merci mingi lokwa bolandaka ngai natiki bino à la prochaine je vous aime au nom de Jésus bye.